Togo exemple moko to vandi na yo yaya biso baleki. Vous comprenez? Alors yo za yaya liboso. OK, yaya o pe alandi yo azali. Yo kenda poto oye osaleli biso rien. Mais yaya o alandi yo batu bango moko. Poto zalani pour ni contre. Vous comprenez? Batu bango moko batali ba genre ba featuring o ba beti. Ndio monique ba comme na niveau ba comparer bango mibale na Inosbi. Et ça pourquoi à sala qui featuring na Diamond. On comprend? Inosbi paye à sali featuring na Diamond. Alors à côté biso chic, à sali biso ba provision na parler ba bilo mwani wana. Ce n'est que normal. Fali à sali belé na mboka na biso. Azam grand artiste. Toko ko ya été toko ni été. Mais le lo yo nga iloko na lo bezake soki batu ba komi na niveau ya ko comparer yé. Bonjour très chers amis internautes, je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Eh bien, c'est toujours votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Bon, oui, tout ça toujours on a Kosalaka, Misala, Oyo, Ponabino, tout ça dans les médias, c'est parce que vous êtes là afin de nous suivre. Je ne peux pas continuer cette émission sans avoir remercié vous tous qui êtes branchés afin de nous suivre. Particulièrement à toi, à vous le Viendoud, le nouveau riche depuis les États-Unis d'Amérique, le boss Patrick Ndendak, le boss Patrick Ndendak, Motema ya mère Inès Kayembe, salutation Nabino, depuis Wapi Bozalina, États-Unis d'Amérique, pourquoi pas le vieux Eric Le Destin, le Eric Le Destin, Yende Makambo, l'Eric Le Destin, Yende Makambo, et sans oublier Ixil, salutation Nayo, Dora, salutation Nayo, bien. Na cadre toujours il y a comme la cabine information il y a le côté rabapé il y a ko éclaircir aux aliba combat makambo. Aujourd'hui je vais recevoir pour vous un grand analyste. C'est avec lui que nous allons réaliser cette mission. Donc nous allons réaliser makambo oyo ezali na actualité na biso lelo to yebi biso nyonso actualité na biso il y a moment oyo ezali Inosbi akendaki ko beta premièrement fallait pour pas beta qui oezalaki featuring na Diamond takene ko lukaye et puis lelo Inosbi pe akei ko luka Diamond na beti na ye featuring. Alors et ça moi makele laissez moi ba mes ententes. Alors aujourd'hui nous allons recevoir pour vous Christian Vang, un grand analyste na Katia Mboka na biso. C'est avec lui que nous allons réaliser cette mission. Il est déjà là, je peux déjà lui demander de faire son entrée à Zawana. Christian Vangi. Bon, mon cher ami. Ok, Merveille Kodituka, l'homme des médias. L'homme des médias. Voilà, yo, mais ça là, bon. Vraiment, il y a ceux qui ont causé dans quelques mois déjà au Bolanda Bisso. Au côté de la bombe, il y a des bango, ceux qui ont causé dans quelques mois déjà. Au côté de la pour na yo moko d'abord pour saluer, pour passer moi quelques salutations. Puis quoi, tu vas ta soko le bani na baïba Bisso. Bon, on appelle ça merci mingi na baïba na Bisso, na États-Unis, na Paris, yoyebi. Au bango ba za vraiment ba oba mema basango mboka na biso libanda quoi. Bango ba valoriser biso na libanda mboka quoi. Vraiment. Donc ba mbote belé na ba merci kaka o na rolo ba pona bango yango wana. Na pesi bango ba mbote belé. Ba merci à trop donc base mobimba yoyebi. Badjela 3, Maître Chahi, Venanga Eric Le Destin, Wana Pena Venanga vraiment belé naïe. Donc on a salué pe sous massa na JC, Azan États-Unis na Colorado, a PC Bambote à trop, Babenga homme blanc de Paris. Azan États-Unis, na PC Bambote na Masanga José Mbayo, donc yé pena mon à Paris à Tongo. Alors, on a salué sous yo l'homme des médias, Merveille Kwedituka, les journalistes les plus célèbres. Les journalistes les plus célèbres. Les plus jeunes, moins de 40 ans. Vraiment. Christian Vangi, analyse bien. C'est pourquoi on a préféré que Min Kobengayo, Neto Salanayo, to réaliser Nayo émission, parce que Eza moi et le comment me maquiller le trop et même venamment maquiller le trop na katia Kinshasa awa. Alors je préférais mieux que ça analyse oyo nayo. Analyse on a mis déjà dit que non Ixil na fissa azola nabiso Ixil na fissa azola nabiso. Alors Christian, premièrement, est-ce que oyokaki oizali featuring ya Inosbi basalaki na Diamond? Oui, les autres la matro. Oyokaki on a mis au pena ya sans commentaire. Sans commentaire aux Oyoka Yango. Alors les lois Congolais comme comparer na Inosbi. Est-ce que bakoki ko comparer bango vraiment en réalité des choses? Bon, le problème c'est quoi de Konanga?
okozala yaya nga nakozala leki nakozala leki na ye mpe nasali mosala oyo eleki oyo ya yo sali ozo comprendre bon wana eza faute nanu ya bato oyo baosala baanalyse wana te ozo comprendre po sentiment ya moto okokanga yango te bango moko ozo comprendre tv eza ya kofungwama internet ezali bazotala bazomona soki lelo oyo baarrive kocompare Inos B na Fally Ipupa c'est par rapport ya boulot oyo basali ozo comprendre Fally c'est un grand artiste na mboka na biso Inos B jeune leader ya mboka oyo toyebi donc asala pe mosala na ye comme il faut soki lelo bato baarrive kocompare bango en tout cas naza na moto na kokondane te pour nanga ce n'est que normal na monde artistique yaya azali te leki azali te bango nyonso baba artiste mais yaya azali te leki azali te le problème c'est quoi le problème c'est que lelo Fally Ipupa ngai na toyebi Fally abandi musique abandi carrière solo na ye si je m'abuse pas 2006 ya oui 2000 est-ce que 2006 droit chemin droit chemin ça la na 2000 combien wa bon to toyeba alors ti lelo Fally Ipupa asali moi grave ou peut-être Inos B toyebi lelo awa toyebi lelo a Inos B awuti na Vodacom superstar lelo Inos B pe asala ba mama ndenge na ye après c'est mama ndenge na ye mais est-ce que vraiment ezali normal na parcours au Fally amemi Fally asali parcours où il y a Fally total abakamba parcours au Fally asali na o Innocent asali en réalité mon cher ami est-ce que tango lo bakino tokoki ko comparer bango eza normal normal bon ya liboso nano soki eza mabe nasengi na bolimbisi ozo comprendre na peso exemple moko eza mokuse eza na ba journaliste oyo babanda mosala liboso na yo est-ce que c'est faux ouais c'est vrai mais lelo peut-être boulot yozo sala ezo contrer oyo ya bango ozo comprendre voilà donc c'est un peu ça lelo oyo yoko banda carrière kala naza na ngai fan ya Innocent ni ya Fally nakotanga pe artiste nanga préféré mais na bombi na ngai ce n'est pas important pardon alors lelo oyo tokozo exemple moko tovandi na yo yaya biso baleki faut comprendre alors yoza yaya ya liboso OK yaya oyo pe alandi yo azali yo kenda poto oye osaleli biso rien mais yaya oyo alandi yo akoti biso chik ateli biso ba provision na palais ba bilo mwani wana ce n'est que normal Fally asali ebele na mboka na biso aza grand artiste toko ya été toko winye été mais lelo oyo nga eloko na lobeza ke soki bato bakomi na niveau ya ko comparer ye na Inos B et ça pourquoi asala ki featuring na Diamond on comprend Inos B paye asali featuring na ye na Diamond alors batu bango moko poto zala ni pour ni contre vous comprendre batu bango moko batali ba genre ba featuring o ba beti ndio monique ba komi na niveau ba comparer bango mibale bon nako poser pe question d'après ngai est-ce que featuring ya Inos B na Diamond yo d'après yo nam l'homme des médias au monde yango ndenge nini featuring ya nani ya Inos B na Diamond oui. Le problème c'est que ezali nzanga na éclaircir un peu bato pe ba ko bola na biso le problème ezali ni Inos B ake koluka Diamond babeta na featuring manzembo o eza ya ye Inos B mon la différence eza ya ngala o peut-être bato mususu ba olinga te que non il faut ko comparer bango Inos B ake koluka Diamond basali na ye featuring wana ya nzembo o eza ya Innocent yope mais Diamond yene ntake na koluka Fally Ipupa asala na ye a solliciter asenga ne tant que na ba niveau o yaza na mo ya Fally Ipupa basala na ye featuring o ezali ya Inan wana donc c'est que na mitoyo pourquoi ngala koki bon pourquoi ngala za contracter na pe porter mais je vais juste kozala d'abord na batu o bazo côté lemela o ezali débat wana o ba telemela o ezali comparaison wana différence entre Inos B na Fally Ipupa ezali non que Fally Ipupa tem takene koluka Diamond mais Diamond akene koluka o azali grand artiste o azali the king biso nyonso to yini muta a contredire azate akene koluka the king asala na nini featuring donc ce qui featuring ezalaka payant yokana en différence si featuring eza payant donc c'est que Diamond asali nini afuti Fally Ipupa asala na nini featuring mais ce qui featuring est resté toujours d'être payant sache-le que non Inos B asali nini ake ko futa Diamond ce ko pas ça nini a betana featuring ce ko par là mon cher ami le problème est ko yango wana o ba congolais ba comprendre que bon nga na ko faire comprendre bande ko na ngai merveille lelo na pese exemple moko simple na kena na salon de coiffure moko boyi na kotanga kombote na ke na futi mbongo nanga
mais babebi singa suki mais na kepa masa na nga jela 3 hein ciseaux d'or na futa et l'autre côté on comprend par amour na relation tout ça na wana masa na nga jela 3 hein maître donc yenda simbi pena makala on comprendre na kenda na futa et l'autre côté mais angeli sanga mwasi na nga lulanga na zo ba bisou mususu na kana gite on comprendre ko kende ko luka to ba luki eza vraiment raison te. Vous comprenez, le long on a eu non, l'homme de médias n'a pas makambo moko boye, fallait to sala banini. Na luki yo. Tout comme yo peut vendre boy non. Mission o nengeza boy za na mutu moko boy fona lukaye. C'est un peu ça. Comparaison au bako sala, nengo ko loba ke non, diamant de mutaluka ki fali. A futi fali mbongo, basala featuring. To inosbi aki a luki diamant, mais en tout cas naibité. Na ko loba mabete. Eza pe pona ko zala soki fanatique ya moto te po ngai fan na ngai yo yebi ngana na mitema to yebi artiste na ngai préféré en tout cas batika inosbi po ausa ne musala na yi ausa musala na yi alors balobi to keyi balobi inosbi a combien poli inosbi a combien poli a o manquer fali respect le long ngana to yebi ke de king na mboka wezala fali entre parenthèses oui ensemble c'est le roi de la forêt mais de king il sous la musique ya Congo plutôt babengi balatisi fali ipupa alors lelo inosbi asali clip na ye nanze mone toujours ya yo pe wana ayo latisa yango ayo latisa o ezalaki couronne o fali alataka ayo latisa yango empa ya taba au moins te que non bato pe baloba que non inosbi azoluka toujours succès na nsima ya ko clashaka o ezali fali ipupa koluka ko mikotisa na makambo ya fali ipupa ko neti couronne o ayebi ke fali na amibenga king alataka alatisa yango taba. Bon, le problème c'est quoi? Bisonde, na le bagay, bisonde, ba fan, toujours le kako potanisaka, ba artiste na biso. Vous comprenez? Toujours potanisaka ba artiste par rapport à quoi? Ce qu'il fallait à l'attaquer couronne. Inosbi na clip na ye a préféré à l'attaquer yango chèvre. Ce n'est pas que a dénigrer Fali. Est-ce que Inosbi c'est les cas d'émission lui que Fali boy. Bino boza bato média. Est-ce que c'est ça là? Bon, dans la émission, Aloba Fali, ce n'est pas nécessairement autant comme Fali, place Batani comme faire, non plus, place Batani comme faire, les bâtons comme Fali, donc c'est Aloba et le Kouana. Bon, nous sommes peut-être au Kenya, tout ça non, le problème c'est quoi? Tu vois quand on a un restaurant, il y a un ngombe, on a un maya romela. Tu fuis ya pamba. Cela ne veut pas dire que yo za maye lenga na zazoba. Ceux qui attendent que l'artiste comme Ningo Tangi Kombo wana ba faire rigola et peut-être mutu na mutasa na batuna ye. O ya lingaka. Vous comprenez? Le long na ko linga yo te, wana mbongo ebele mais na lingi mutu mo za ne pauvre. Ce n'est que normal. J'espère que vous bien yango. Hein, ça fait que tout l'homme de non, oui, na comprendre. OK, ceux qui inosbi attendent que batuna ye, azana batuna ye oui pas lingaka malgré les artistes. Je ne suis pas là pour défendre Inosbi. Mais nazolo baloko moko ke soki bato bazoluka ko koma ko comparer Inosbi Fali tout ça et ils ont des biso ba fan Inosbi a sala ka musala na ye. Je n'ai jamais entendu attendre une émission que non Inosbi a hier bandi o kinga Fali a popoli non. Est-ce que ce n'est pas dire que bato la que non le quoi innocent azalaka mingi attaché na ba fait rigola na rotanga kombo ba fait rigola ba héritier Watanabe bango peut-être ba pousser que Inosbi ayana ba moto wana ayana ba mangambo wana mais donc c'est ceux qui sont derrière Inosbi ils ont des bato wana il paraît ce que pour yo Christian Vani selon analyste munene onga na yebi ya mboka na biso so que ko analyser ba kamono moi peut-être que non bato ba oloba que non ils a bato wana nde ba héritier na ba faire botinda Inosbi azala teti envers Fali non Innocent as jeune leader Inosbi as jeune leader ya mboka na biso tout to yebi soki to bito notana ba chana nyonso ba nzembo ne ba musique na salaka est-ce que kotanga na musique ne moko erata biso tout to bina akoma biso tout to bina pola to bina ba logique to bini penza ba nzembo ne moi mingi biso tout to yebi vous comprenez alors je ne crois pas que bato lokola ba Inosbi boye motako ya ibse que non kende finga ko du tout comme des médias salaboy non azobeta musique na ye soki e arriva ki alatisi tabakuron en tout cas question wana eza mieux placé à ko adresser yango na ye moko mais pour nga
asali clip na ye tomoni abinisi mwasi moko ya monene abinisi mpe mobali ya monene atie mpe bantaba atie bamaneke babilo mwani wana alors baluka te babimisa ye disons impoli mpo bafingaka ye toyebi yo oyebi bafingaka ye mboka te boye ntango moto asali mosala malamu ya l'homme de média tozwa lokwa yo ndi mosala no mosala na yo internet mpo toyebi mais mutu moko ayoki nika motema pasi aya komofinga yo akomoluka bimiso impoli devant bayaya oyo babanda makambo ya journalisme liboso na yo esala ndenge nini en tout cas mpo na ngai vraiment Inos B aza na affaire mo aza na problème te na fali baza na rankine te bafingana te mpe bakofinganaka te innocence aleki fali aza yaya mais na monde artistique baza bacollègue po bango nyonso bosala nini mosala moko musique. Musique. Alors aujourd'hui, les Congolais disent que non, Inosbi Aza Congolais, Inosbi Aza Rwandais, Inosbi Aza Congolais, Inosbi Aza Rwandais, Atika Fali, ou Azali Congolais, ou Azo porter musique, il y a Congo, partout dans le monde entier. Alors, est-ce que ceux qui pour Christian Vang, les grands analystes, on a yebi, ou qui ko sala analyse ya kolobaki. Inosbi Aza Congolais, Inosbi Aza Congolais, Inosbi Aza Rwandais, Inosbi. Au quoi on y parle pour bah oh balobaka non mon frère Azali. Et Zobi Maloko là, nous allons défendre innocent alors que ce n'est pas ça. Nous faisons seulement l'analyse. On se comprend. Alors que Inosbi, disons n'eng balobi Aza Rwandais, disons ceux qui n'ont ce n'est pas un problème. Mais ngana yo, toyo kakala kidum. Toyo kakaba tupa ko si ba kufa, toyo kakaba 50-100. Toyo kakaba Snoop Dogg. Hein? Baza ba congolais te. Toyo kakaba musique ya ndenge na ndenge. Alors, ceux qui tobi tozonga un peu na ba classe ndenge totanga, ba définir musique. La musique est une art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Alors ça ne dépend même pas des langues. Tu vois, les gens mutum so se pela musique kaka na instrumental rythme seulement malobazo yo kate mais azo se pela nango. Tu vois, alors mutu po se pela sabato ils ont dépendre de la nationalité té. Ils ont dépendre de la nationalité té. Vraiment très chers amis internautes, c'est toujours votre émission Carré de Star qui est présentée par moi votre humble serviteur Merveille Kwedi Touka. Maestro, lorsque je vois déjà Isa Makambo TV, chaîne Nabiso, on a déjà le boss André Ngambo, Balobi. Merci pour l'initiative Oyo, il y a chaîne Malamo Pesibiso, pourquoi pas Jésus Kadiodia depuis Angola, Balobi Jésus Kadiodia depuis Angola, salutation à yo, Lena la Zaïroise, petite terre propre depuis France, c'est Lena la Zaïroise, salutation à yo, Balobi Berveli Mouchip, Siwapi et Payazalina. Afrique du Sud, Balobinza Meyabate la Rabino toujours. C'est votre humble serviteur Merveille Kwedi Touka Maestro, non ça toujours Moussala Oyo. Bopé Sangaï. Dans mon plateau, j'étais avec celui qu'on appelle Christian Vangui, un grand analyste, Balobi, n'a pas jour à venir, mon akaye. On a découvert qui est, on a préféré qui. Tous les plateaux, mon rôle, le poteau salanaye, émission Oyo Yako analysé, Oyo Zali Makambo, il y a musique. Sur Internet, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Oyoto salaki wana pona ko analyser moi débat oyebimi to moi le lenga avant oyeye ces derniers temps na mboka na biso Congo précisément sur na Kinshasa bino mo bo ko yoka le lenga ni Christian Vangui auti ko panza teketo auti ko sala analyse moko kitoko. Bien, je suis déjà à la fin de mon émission, je ne peux pas mettre fin dans cette émission sans avoir remercié vous tous qui étaient branchés afin de nous suivre, pourquoi pas celui qui est derrière la caméra, celui qui a assuré cette émission, cette image. Là, je vois déjà Isaac Zola, les caméramans les plus célèbres. Bien, je donnerai aussi merci à Christian Vangui, le ligne à répondre à une émission, ou à répondre à une invitation, pour tout ça, analyse. Oyo, na bandi ete bosepeli na banda kuna bino, ceux qui vraiment bosepela qui bo s'abonner na chaîne biso Isa Makambo TV pour que ba émission ya boy ba genre ya ba analyse ya boy tout ça pour tout ça contraiter tout ça surtout et comme la cabino na banda ko là je salue encore la présence des deux personnes qui sont derrière la caméra bango baza ba caméraman assistant moi j'attends avant comme la les autres mais prochainement beaucoup comme la bango bien je suis à la fin de mon émission. Bon s'abonner massivement à la chaîne Abisso Isa Makambo TV, Yango Makambo. Alors Christian Vangui, moi quelques salutations déjà pour tout comme déjà l'émission s'occuper occuper sa numéro de téléphone na yo enfin que ba oyo ba ko zala na posa ko benga opi ba benga yo. En tout cas mbote nanga ya liboso ezana na yo moko
Merveille Koditou. Merci maman, merci. Les journalistes les plus célèbres. Moins de 40 ans, mais Moussa les belés. Expérience aux ans, moi, papa, moi, 50 ans. Et en tout cas, j'ai salué aussi ma mère Charlotte, mon père Gomé, et ma base aussi. Base Nanga Isa Ebele, Narotanga Masanangai, Erkeli François, Narotanga Djela Toi, Sisodor, Yenem Tassaka, pour mon moi, ils ont soin boyé, et ils ont vraiment déyé, et Narotanga les sous Masananga, Ramadan, Noël Mbabou, et donc en tout cas, ils ont vraiment moi, mon aîné, la Pessimbote, vraiment, il y a trop, na Madame Nangaï. S'il y a des gens, na Pessimbo, na Mbote, na Madame Nangaï, s'il y a des jeunes, na salué les sous moi, Nangaï. L'aîné de la famille, Kessiara Gomé Vango, n'a pas essayé Bambo Théâtre. Et j'ai salué aussi mon petit frère préféré, Isaac Zola, dont Yende Makambo. Numéro de téléphone. Et j'ai salué aussi mon vieux Eric Le Destin, donc vieux Wana n'a pas bossé jamais. Donc son abo sani ezali kwa na sali péché. Vraiment. Numéro de téléphone déjà, numéro de téléphone. Et numéro dans les alliés, plus 243 81 430 14 20. Plus 243 81 14 20. Merci très chers amis internet, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Donc là c'était Christian Vang. Christian Vang, yénem tosalaki na analyse na yebiki bosepeli, s'abonner massivement à la chaîne Abiso, eza makambo TV, bo commenter, et place ba erreur ezali, bo commenter, bo yebisa biso, to koluka lolenge ni toujours ya ko bongisa fin ke bino bo sepela ka. Ngai na bino to mona nsusu mbala ya simba. Pick up.